Bande kombote na biso toujours sango ya mawa oyo komeli biso na kati ya communauté. Na liwa oyo la famille et servir ebele leçon. Liwa ya Jani Fay eza liwa moko bandeko mutu na mutu azwa par na ye kozala malamu mingi. La brine yeba kotambola na kobanga nzambe bongwama la brine. Omoni ndenge otrete mwana mobali oyo ndenge akomaki lokola zoba na yo soki ezali kisi te ekoza eloko mosusu te la brine. Donc ozokende obota mwana motu mosusu me ye nde akomi kotikala paske okende kozwa zemi na ye te me zemi ya motu mosusu. Mwana papa na biso Jani Fay ezali komonana ke non vi na ye yo moto frenaki yango la brine. Malgré eza na bandeko ebele ba misusu bakoloba te ye patambola mabe me nauti kolanda mao ndenge alobi mwana mobali asenga ye babolimbisi. Omoni Jani soki mwasi oyo bazalaki na ye na poto azalaki motema malamu vi ya Jani elingaki kodekole. Vi na ye edekole te paske la brine aza motema mabe. Oboti mutu asala tu po ba deklare mwana wana pe na papa mususu la brine. Oyebi communauté congolaise te communauté oyo baza capable même ya koke dévoiler même identité mwana na yo na France. Okoya kozwa pe problème. Mutu asali tu yo ba deklare yo ozwa mukanda. Metala sikoyo monnaie de singe futi ye na se ya mabele. Pe boboti na eba na 3. La brine oza motema mabe. La brine ndenge zawana zan yo moko na motema makasi paske a Congolais mutu na mutu ako réagir na ndenge na ye envers yo. Omoni lelo siko la brine omimi mwasi moko ya libabe. Oui, moi si moko Jezabel. Oui, moi si moko ndenge za wana même na milliers mibala ba congolais bakubanga yo ozo regretter misusu pourquoi na bengisaki ya Jani na aya atozongana na ye parce que makambo yo sala ye soki eza domination te mwana mobali oko kozonga boete kolanda ba video ya bandeko ndenge baza koloba azwaki deja mwasi na ye. Mais ezokamwisa bato misusu ndenge ti azongelaki la brine. La famille oyebi bo en vouloir bata théâtre te ba misusu bo critiquer bango te ote basundolaki non. Jani Fay azwaki ba conseil ebele. Nalandi Maxi Bondowe azolela pe azoloba asalaki émission alobaki ke non soki azokontinue kaka kozala na la brine akokufa. Baleki na ye na théâtre ba misusu bazalaki na volonté kosunga ye mais la brine a manipulé Jani Fay. Yango nazoloba ke la brine soki eza kisi te eza normal te. Et puis a tourné ye contre bandeko ya théâtre a isolé mwana mobala bato. Netala lelo sort la brine en tout cas ba réaction oyo osali yo moko otikala na culpabilité obando tambola mutu na se. Omoni la brine baloba en vouloir trop gagner tu risques de perdre tout. Omoni ndenge eza wana olingi o garder Jani Fay obima na oyo ozwa oyo metala siko liwa ya Jani Fay ekomemela yo pe kimia te. Ekomemela yo vraiment misusu na millier oza mal aimé sikoyo. Moni basakanaka na nzambe te nzambe pa ebi kobimisa mutu na poasa. Jani Fay bandeko ya misu bokoloba pourquoi ye pa kende koluka vi na ye te bandeko makamsu esengaka vie de prière. Mutu musu bakoza bakangi ye ba bloquer vie na ye spirituellement a progresser te a avancer te misu tokoyeba pete. Ozomona parce que une femme ndenge comme la brine ndenge azo tromper boye autaki nango banda na Kinshasa milliers wana ba fille pe ya ba théâtre ba misu pe baza pe na ba kisi na bango. Alors komona net Jani na mao bakabwana kite
eza kaka ntango ake poto nde mbala moko Labrine ake kolamba Jani kuna bakabwani. Donc déjà Labrine aza responsable ya makambo pe ebele. En tout cas bandeko bokotela ye te. Mukanda ndenge eza wana eza eza lola te ke agarde yango mpona ye moko te, alors ke bana bazalaki na kati. Akoki kosunga mwana mobali oyo akoki kokende komona mama na ye bana na ye atika elingaki esoulage moralement. Babi asali ba AVC mbala ebele eza basigne ya malamu te. Donc Labrine aza responsable na parti na liwa ya Jani Faye. En tout cas bandeko na biso ya théâtre, mes condoléances, courage ba oyo bozalaki na volonté ya kobimisa ye na libulu wana oyo Labrine akotisaki ye. Malgré Labrine pe azali sirène moko aye ko manipuler lisusu Jani Faye, aye ko salela ba Maxi Bondowe ba video na landi Maxi ndenga aza koloba eza mawa mingi baloba kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Yango moni na vie kosala mutu mabe to omona boye un jour mutu soko ya kofuta yango epai ya mutu moko boye oyo misusu osatandaki te. Neti siko Labrine ayeko aza mwasi oyo ya poisse oyo ke non Jani ayeko futa masumu misusu asala basi mususu epai ya ye mwana mwasi oyo Labrine malgré baboti. Donc Jani azwaki ba occasion ba opportunité nyonso tout asala a refaire vie na ye, mais soki totali yango na bomoto boye eza normal te. Donc Labrine vraiment akangaki mwana mobali oyo spirituellement. Mibali ya poto bosala très attention bokeba na Labrine. Soki olingi ovivre bien na mokili faut kokeba na Labrine. Ozala bien, mes condoléances na famille ya Jani Faye. Merci beaucoup na bandeko bokolanda vidéo oyo. Ezalaki juste pour rendre Jani hommage. Merci.